mama Congo biso bo mona ke mutama yele tanga aloba na bino bongo directement tanga bovanda ba conseil no ba ke bokundisaka nde mwana mwasi na butu bokokaka te bato nyonso basambelaka bakendaka église bango bakendaka mpona kobengana satana donc Karine satana kasi soki babenganaka siko satana ngo mama na ngai soki babungisaka ya Marita soki babundisaka Karine mpo akweya nango bayaka ebele mais botika pe te soki bochanger système ya kosala baprière na bino parce que depuis bobanda zemeza te bosali bacampagne bakanga ye bosali bacampagne bazongise na Afrique bosali bacampagne nyonso ya bakanga ye mwana to esimba te c'est que ma prière na bino ekotaka te directement to comprendre que bozaka nde bandoki bolukaka Karine na butu bomonaka ye te ndongo moni na moi nyonso Karine asaka bolobaka ke eza te ndako eza te mwana aza te po bolukaka ye bomonake te po koma ke biso tozomona ndako ya Karine mais bino bolobi ke ndako wana eza kitoko te tozomona bien ke ndako wana bino bobenga yango eza cave na mona cave te mundele ke tonga cave ya 3 niveau okoloka te obato aboyi Squat que bata botoko babonga biso na mwana poto ya kala mono ya poto ya kala ko finga ndako ya mutu te parce que toyebi valeur ya ndako na poto awa na poto tozaka ata na 4 mètres carrés bongo Karine tanga yaka awa loba ndeke ya za boss eza déjà Marita nanga est-ce que Karine loba ka za boss Karine ebisa bongo ke za na papier te na voiture te na ndako malonga te sko so bo fingi yango est-ce que soit Karine jamais na mo ba makamso to ko makaki de ko mi ba paso ba sali su campagne to ka guerre esili so ki lobby po lobby osila na ba audio ezate so ka guerre esili so ba yesu to bandoka ko yolola bango ba mama mo biba bandoki ba mama bibi bandoki po biso ko so na su to bando so ko finga na ka be na po mafinga ngo zo kanga mate ndeni pe pa biso ko kanga mate to bana ko yolo la bino mo pa bino ba mbena no ba otaba otuna pa na réseaux sociaux bazo yolo la bino bo epoani bo sali ni nango to ko bana ko la sikindo kila bino ya visa mama loba non juste makamo oyo na nga olobi déjà donc Rita félicitations tu es une bonne fille quand